Yes, à la cacate, l'univers, mais l'univers est à la cacate, ma beau, Nzambe na bongo. Miso Nzambe, mon akamo, qui mobimba. Les hommes na Congo, les hommes na pena ba pays mosusu. Matoya Nzambe, kakamo, qui mobimba. Et au kabiso neto soyemba wa, et au kapé bato bazan américain. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Et voilà, ça commence bien, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de partout. Vous êtes très motivés, beaucoup de courage de vous présenter notre rubrique l'ITAP Loyembo avec la grande équipe de Chantal Nzambe, toujours disponible en cheval, au four au moulin. Question pour nous encore de partager avec nos artistes. Ah, on a 4 villes province, il y a Kinshasa. Voilà. Nous sommes motivés de voir un frère, lui c'est le frère Jonathan Yanfou avec la grande équipe aujourd'hui. On va essayer un peu de voir comment est-ce que la situation va se présenter, on va s'adapter. Comme je le dis, toujours à chaque instant, la terre tourne, la réalité change et c'est à nous de s'adapter. On va s'adapter avec la grande équipe où ils ont accompagné notre frère Jonathan Yanfou. Pour commencer, on va dire un grand merci à notre Dieu, celui qui nous a aimé les premiers, celui qui nous a fait grâce. Si nous sommes comme ça, ce n'est pas de nos efforts, parce qu'il a dit un mot. Voilà pourquoi nous sommes là toujours équilibré. Voilà, un grand merci aussi à l'Asbel Mapendano, le bien-être universel, mon dernier espoir de partout, et maman Chantal Yende, depuis quelque part avec notre papa. Si nous parlons le même langage, on peut faire ça déjà. Il est derrière la caméra, il s'appelle Marcelo. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. On peut prendre notre frère déjà, Jonathan Yanfou. On peut faire ça déjà avec beaucoup de motivation. Hein. Frère Jonathan, comment? Ah, ça va bien, papa Daniel. Tu bien? Très bien, vraiment. Depuis Brazzaville, à Kinshasa. Hein. Vraiment. Brazzaville, les gars, très bien là. Très bien. Dieu a fait grâce, vraiment. Avec le pasteur, les prophètes. Avec le prophète Bertin. Okay. Et je le salue aussi. Na papa Crispin. Na papa Crispin Mawete. Le frère Christian Badibanga, dont on était nombreux vraiment. Avec mon équipe, il y a Brazzaville, le frère Glodingo Ma et les autres. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans notre rubrique qualité à Loyembo, tout ça motivé avec la grande équipe de Regito Monayo, na équipe Mobimba Ningizala Kaka, mais quand peu Goyemba, peut-être solo là, l'ité à Loyembo. Donc en fait, Nzembo Yemba mi a pris au PC bateau message où ils ont la Kati Nzembo, na bandeko bota la biso, bazala peba bénéficier, na grâce au et tindami na kolamisa manayo pe. Na éviter ils ont le rendez-vous aussi pe là au salon pour na bana Nzambe. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup frère Jonathan. Mais avant ça, on va d'abord essayer un peu de discuter un peu par rapport au parcours. Hein. Frère Jonathan Abandaki Marambango, le Lengue Nini. Que Dieu soit loué, je bénis Dieu et je vous salue partout où vous êtes. Okay. C'est l'adorateur Jonathan Yafou, comme vous le savez. Et je suis le frère Jonathan Yafou. Et j'ai commencé à chanter depuis l'âge de 7 ans. 7 ans, ok. Mais Dieu a fait grâce que j'ai débuté ma carrière. C'était à Wana Ekodim. Ouais, c'était à l'Ecodim. Ok, voilà. J'ai débuté ma carrière en 2017 avec l'équipe Adorons le Père. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, déjà 6 ans d'existence, Dieu a continué toujours à soutenir Bissot. Donc c'est ça. Et dans l'équipe, il y a un groupe Moussoussou, dans l'équipe, il y a un Moussoussou. Mais ça m'a sali aujourd'hui, tout a évolué. Dans le groupe Adorons le Père, na bande Kobisonios Netozawa. Ok. D'être à l'Ecodim, être aussi dirigeant, il y a autant de tout le quoi Batoubo et différence les alliés, hein. Ouais, différence les alliés. Bon, c'était pas aussi facile les débuts, mais grâce à Dieu, Dieu a fait grâce que n'a comprendre c'était l'appel aussi et j'ai accepté. Et après, le Seigneur a commis au Tambouissandé, il y a le CP à Tambouissa. Donc c'est ça. Dans un PC Vision. Dans ma PC Vision, ça la provision. Après la provision. Donc il essaie un peu de l'équilibrer. Dans les cas, ça les maka. Voilà. Mais les lots, dans Zambé Belé, comprendre qui est Jonathan Yanfou. Isaac Nanzela Anani vraiment. En fait, découvrir Ngana Vanzela Belé. Ok. J'avais fait une chanson. Ma toute première chanson, c'était Yembelaye. La chanson Yembelaye.
Mais ils ont qui pena parcours nango ezala qui pena na plus visibilité té. OK. Et après tu as ça la live via autorité morale ou tu mba boulé là. C'était ça aussi comme tous un moment de confinement, tout le monde bazaki concentré dans internet, on a ba statut et après le papa Michel Baken dans la PC Mboté et en passant aussi c'est un père bien et avec son bon cœur il m'a appelé pour un projet à live AD tant au sali en cover et na wanande ba te belé vraiment ba découvrir qui ngai. Et na yaki sous plus sous visibilité tant na ça là na papa Emmanuel Mosongo yebe na PC Mboté et c'était ça aussi les ba te belé ba découvrir ngai. OK. Et aujourd'hui tu dis gloire à Dieu et okutana bande konyo. Gloire à Dieu okutana bango nyonso vraiment parcours na ngai ça. Voilà, on peut revivre déjà l'instant pour commencer Luyembo. Après, on va tirer un peu de questions par rapport il y a au proposé Bisso. C'est partir. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on va commencer l'affaire déjà avec Luyembo. Comprenez, je vous rappelle que je suis avec le frère Jonathan Yanfou, avec son équipe, Lelo Tozo Kumbela, ma solo, il y a Luyembo, Pelité, Alité à Luyembo. C'est partir. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Mais l'univers est à la cacatia, ma boque, Nzambe na bomo. Ni Nzambe monaka mokili mobimba. Les hommes na Congo, les hommes na pena ba pays mosusu. Mato ya Nzambe kaka mokili mobimba. Eo kabiso de tozoyembawa, eo kape bato bazana Amérique. O partager ba tâche ndenge nini. O kalo sambo en même temps. Bao bazo sambela na tongo na basambeli na poko. Na samba eza nebele bazo lela. Na plante na bango nyonso zokwela na matoi na yo Nzambe na bomo. O répondaka bato na moment favorable. Metango salaka na monguni atikalaka na sima ya ba projet na ye. O bebisaka ba projet monguni ao.
na esalelo nzambe na yo nzambe na bomoi nzambe na bomo oyo alongolaka soni na bavi ya bato aza te lokola Yesu oyo apesaka esengo na mitema ya bato aza te lokola Yesu azali te Oexite finalement chargé na bozambe nanga na yo te Yesu bolibanda na yo naza na mosusu na kozwa te lokola yo azali te nzambe mosusu lokola Yesu azali te oya kosilisa pasi ya libota na vida Mandoche ayebisi Ester soki olobeli biso te lisungi ekomuta esika mosusu soki bato bakomi oloba te na ntina ndimi na yo Nzambe ndaza na liloba ya suka yo ozangi balobeli na memeli yo Yesu molobeli alobelaka baye bazangi balobeli molobeli Yesu eza na basusu soki Yesu te nani akotiela motema ozalo na moto akosunga yo te na Yesu aza pene na yo si tu crois tu verras la gloire de Dieu mais à liboso ndimanano akoki osala oyo miso na yo emoni te ndimanano akoki opesa oyo bato bakopesa te ndimanano azali Oh
ya solo olamu wayo eumela zeko yawe odima bisolo lolenge tosali tokabola bosantu na yo liboso ya kiti na yo liboso ya kiti na yo toyekomimaka papa Jésus atia keno ya Jésus toyekomimaka eliyamana shayala ya mema nyo tokotombola yo tokoyeba oyo ozali Yesu ya moto kitini ndakuya peke bona yo Yahweh, Onima, Bisolo, Azoye Bisayo Motozo Kanisa, Zamba Zambo na Basusu, Zamba Zambo na Batonyoso, Andimanga Biso na Bandeba na Biso Yoyo, Olimbo ya Solo de Yesu, Olimbo Lokuta Deo, Olimbo Solo de Yesu, Yahweh. Onima biso atala babeba na biso dimanga biso osampu najabola ayokolo inomboka elanga winanga yo etaki isanga yese Noete na koma na mola ayokolo inomboka elaka ata molili eye molili pesa menangai Mimonisa Yahweh Windana yo etakwi Isanga Yesu Isugia tango Yoso Yahweh
mananga ebeba te o. Liboso dollar kondima nanga ekoma pirate te. Liboso dollar kondima nanga ebunga te. Nandima yo na ntango apasi. Nandima yo na lipa futi na monoko. Nandima yo na loso mafuta ya kolia. Nandima yo na nunaza na kiseso na geto zambe. Kondima nanga ebeba te likolwa bisembo mokili oyo. Basi babungisa kondima nanga te Yesu. Dollar te yango te kome mangana lola nzambe nanga. Batela kondima oyo nazwi na pasi. Nayebi yo na bafumi ya mangengenge na nzoto nzambe. Nazoboya kobebisa yo na baseko na pamba Yesu na ngai. Ata biso ezomona te maelikia ezali oza mwana moto te pokosa. Simba nanu te kisi mpo nanu namoni te. Aluka nzamba mbanda te mpo nanu namoni te. Nanu namoni te motema elikia kaka. Motema na ngai ekoma lokola kesi oyo ebomba makambo loba yo moko kende na fongola. Ate zobeta mbangu na fongola te, na fongola te. Ayadade yo moko lobela ngai yeye olakanga bilaka. Nazobondela yo kangango na kumba kende na fongola. Soki motema ekondo beta mpo basusu bazwi. Na fongola te nazanga fongola kofongola. Yaka na ta olingeli koyanza. Motema epembwa te. Motema ebeba te. Oyo batela nde motema. 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 Moninga soki azwi liboso yango te silisi makambo kano sala mpo na ngai. Batela motema na ngai. Motema na ngai. Motema na ngai. Eza na basusu oboya na bango bazwa badolar mpo bapengwa te. Soki naza na liste ya bato wana dolar ebebisanga te nzambe. Batela nde motema. Batela nde motema. Batela nde motema. Batela motema. Mikolo nyonso. Misika nyonso. Ashayatai. Kamba kangai. Kono. Osuka yesi. Oyaka zabe. Kokama. Momoina. Yela mariwa kanaka. Uzana era. Lola na pete nyonso Molimo Santo ayebide lole fobwa maka ayebide kitie ninganaka ayelaka sekaboza tindamoni
bakaka na bonzoto enamona nde bakoka bazosote bazotambola me oyo aza na makola bakoka molimo santu oza na miso ya baveugle molimo santu oza na bana bikomba molimo santu oza na mabala bato babalaka te molimo santu yo nde deverie miracle na lola fongolela ngai. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. À qui reste comparé, Jésus? Voilà, merci beaucoup, frère Jonathan. Mesdames et messieurs de partout, vous comprenez, nous évoluons toujours au rythme de notre rubrique Qualité à Peloyembo. Mais frère Jonathan, il y a un monsieur, il y a une dame à la maison, Azapé n'a pas si, problème qu'il a. S'il faut, il y a réconfortation, il y a encouragement, que tu part moi, l'été à moquer, tu as tu rejoins le Yembo pour te chiter la biso, pour épicer bande konanda ou makasi par rapport au Yembo ou Yemba. Nous venons de chanter Atami Sunangezo Monate, mais Kondimanangai et Bébate. Vous savez, quand la Bible dit que la foi c'est une ferme assurance, premièrement, c'est une ferme assurance. Il faut être assuré pour avoir la foi. À l'objet, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. À l'objet, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, même si tu as monaté, mais foi ou est liquide que Nzamboyo, à l'objet la biso, à Zanzamba ko sarate. Bilobi, à Zamwana motote, pour kosa, ni pour wangana. Ils ont battu bazana ba promesse en Zambie mais ba omona ezo kokisama nanu te kokokisama ya promesse en Zambie te elingelo bateke eza absence ya Zambie. C'est-à-dire silence na ye elingelo bateke eza absence na ye. Voilà. Zambie des fois nanu asali te mazo préparer autant en sala pose à la bien ici quand o ezo memela yo. C'est-à-dire na formation en Zambie we la ko pesa biso de poto perdre ango. Mais alingaka pesa biso pour que to maintenir ango. Voilà. Donc ce qui est important, même si Miss nous avons croire qu'un Zambo a l'obélangaï a reçu qui ça toujours à qui ça malobanaï. Donc nous avons signalé la montagne sur où azole qui ça un moment difficile, croire en Dieu. Même moto au quoi, exemple nous sommes croire rater qu'un Zambo existe aka. Moto mususu makamba kutena on a vu le biso qu'un Zambo existe aka, mais si à côté la kinga bandakala. Mais ça y a qui bandakala la solution nanga non, Dieu existe. Le premier c'est que Nzamba azane na posa ya volonté na yote salama. Mais ça na posa volonté na yende et salama. Tant azola que ça baye comment prier, alors notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Quelque part le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire même l'icolo, même na sia mabele, volonté Nzambe salama. Volonté Nzambe salama même na passé. Même na présent. Même la fille. Un enfant de Dieu, à tout moment quand tu pries, il faut que Nzambe impose-moi ta volonté. Volonté Nzambe cause en 2023 tambola makolo, mais en 2024 tambola makolo te. Alors qu'on précipité Nzamba ça et la yo soki tana ina on a kokité. Pour Nzamba ko pesa yo mo saisir en côté au père dango parce que ça qui nano bien informé te. Moto aza a formé te directement à la déformer parce qu'elle a formé te. Na vie chrétienne, il faut tout accepter qu'on Nzambe. Na vie chrétienne, il faut tout accepter la douleur. Parce que na quatre ba douleur ndé muta zo la capacité ya kokoma grand. David pas comme mon konzi Nzamba yebaki yango avant même David abotama. Destin mutu e banakata mutu ayena na libumuté. Nzambe sa tracera destin ya mutu. Motorola nani Abraham Nzamba bengié le père de Mititide mais Abraham a boti na noté. Donc il n'y a pas même na doute comment pour boti na noté. Mais après tant on a bota Ismaël a qui moi na ya promesse te. Mais ko bota ma Ismaël ça rapport na ko assurer Abraham que au bota na yo zaki sigat ozaki setate. Donc Dieu peut le faire encore. Et tant a yesu osana Isaac nde le lobiso nyonso toza bana ya Abraham par la foi pour Nzamba lobaki. Donc c'est-à-dire ce qui Nzamba lobi na vie na yo ate ko kisami lelo te lobi kune ko kisama. Il faut croire na Nzambe. Donc message na opesa na moto nyonso elora liboso ko bungisa te eza foi na yo. Ato monité ko perdre foi na yo te. Parce que foi na yo yango nde bombi ba capacité à makambo ebelo za nango posa.
Ok. Merci beaucoup, frère Jonathan. On va chuter par là. Na Loyembo Moko, na live pour ça qui n'a pas Michel. Na yebiti ce qui est Kozamala Mingi, Kopé Saba na Zambie. Après là, on va dire un mot pour te Kaboa Nabiso, na Kangov. On va faire ça déjà ensemble. Donc l'affaire continue puis, toujours, mesdames et messieurs. J'aimerais qu'on puisse un peu annoncer na peuple de Dieu que l'album est déjà fini. On a fini l'album grâce à Dieu. Grâce à vos prières, grâce à vos soutiens. Dieu a fait grâce que l'album est fini. Donc maintenant là, aussi 7 titres. 7 titres, ok. Mais nous avons ça 2 titres, le album est limité. Album Jésus. Jésus. Non, titre non à Jésus. Titre non à Jésus. Voilà. Motivation. En fait, Tolobeli Jésus n'a pas manière rebelle. Ok. L'album. Belobi, il a reçu les noms, décidé tous les noms. Qui a reçu les noms, décidé tous les noms? C'est Jésus. Donc, nakati ya kombo a Yesu, et ça na marambo ebelo batu baye barate force ya kombo a Yesu. Na yemba les noms de Jésus quand on dit au nom de Jésus même dans nos prières. Au nom de Jésus quand on déclare au nom de Jésus, les noms de Jésus, eza kombo eza na ba capacité na ye nakati. C'est-à-dire que Jonathan, lorsque Nazoya na caractère na moulaï na lolenge nanga. Tant au nom de Jésus, Azoya na bonzambe na force na. Force na nyonso. L'album na banzembo tout oyembi to tomboli Yesu comme pas possible. Donc te présenter Yesu na ba manière rebelle na tous les 7 chansons. Voilà. Dire mususu ndeti nzembo ya promotion tolo ba Jésus. Si Dieu fait grâce parce que aussi ça de clip nango. Tu relances en Nzamba Tiaka Loboko et puis Mambo Belé les gars bien. Nanzembo à Jésus, tu tombes sur des débuts. Si na souka nzembo. Ok. Musuto Embi Sanjola, ma tu tombes liga à Yesu. Musuto Lobi aux Anzambe. Tu l'as dit à mon na Yesu. Keba mususu bakunda bango base quoi te menzambe bakunda ye. Alakisa na mabele ke yem tasala mabele. Voilà. Et pas c'est quoi. Côté musuto Embi Tolobi tozo benga yo. Dès na ucholo batant to benga Yesu ya na capacité na ye. Tobi tozo benga yo to présenter ça mais na ba manière rebelle. Nzeo mususu tolobi avocat na nzambe. C'est-à-dire Yesu aza avocat wa perdre procédé. Voilà. Donc Yesu a koti likambo na yo directement fa longa na vie na. Tolobi avocat oyebi ba to tangi ba komba bikolo neti ngala bi avocat oyebi ba yombe. Oyebi ba luba, oyebi ba ndibu, oyebi ba songe. Avocat oyebi coutume. Voilà. Avocat oyebi ba loi établie à famille. OK. C'est-à-dire tant on est l'avocat na nga yebi. Ya côté la kanga ta naza ko nimba ya keye sika ba otanga kombo na ngai à plaindre pour na nga pas gagner procès. Tobi avocat poussière à diplôme mais ça ba muso baba ba roza ba diplôme te dans vie. Tolobi avocat mokanda lopango. Tolobi avocat ano ya libala et puis tolobi tolongwa na kuku ma public. Voilà. C'est-à-dire ça baton suba bonde la mingi na kuku mais public ezomona ba résultat. Il y a prière na bango en secret. OK. Bilobi quand tu pries entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Dieu dans les lieux secrets. Balobi c'est lui qui voit dans les lieux secrets te les rendra. Te les rendra ça que tant ko pesa yo, tant ko répondre yo public mobimba. O ba mona gité na secret, ba ko comprendre nzambo luka ki na secret. Voilà. Donc na banzembo nyonso to prendre musu to yembe autorité morale, vous le savez très bien. Tu aimes bien en version studio, donc tu as mais la manière nyons. Donc c'est ça. Vraiment bella malamu. Album Jésus. Nous prions que Dieu fasse grâce pendant cette année, avant que l'année finisse to bimisao. OK, merci beaucoup. C'est parti. Ouais. OK. Yes.
eza kombo na Yesu kombo Jacob kasengwa te eza kombo na Yesu kombo na yekola na doron l'Éternel yaka kombo na Yesu kombo na lela na ba permanence ya résurrection eza kombo na Yesu kombo akokatela pongi basusu balali eza kombo na Yesu kabakataka bakamwa molimo okokodia bapesanga eza kombo na Yesu nabanaki na ngai nayebaki Yesu te aloki maloyo ye abenginga mosali bongo mabango ya mabe ekoma epase Yesu akongoli komolanga nakomi mosali ayoyo bayebaki nga moto mabe ya Yesu akongoli komolanga moto abonduka nazalaki atalika titaki nuka te Yesu akongoli komolanga abotolanga na maboko ya bakamarade balingaki bamemaka na mbeba mokolo nzoto abotoli silo akongoli komolanga soki oyo akite oyela motisaba oyenga bakamarade najelanga yo akongoli komolanga na mitunaka grâce opesa ngai esalamaka pambapamba te na batouage na ngai kasosali yango tuna ngai okongoli kombo na ngai batouage na ngai na babwati misusu kolanda bageri kasi nga na présence na yo na mikulu ozomobela ngai na fitir yasu okongoli kombo na ngai
tentation kotika yo ezalaka te soki babototo banani babototo ambona Voilà, merci beaucoup. Merci, mesdames et dames. De partout vous êtes, j'espère que vous êtes branchés. Nakatia, rubrique Nabiso, l'ité appelé le Hembo. Nous sommes presque à la fin de notre rubrique déjà. Mais frère Jonathan Togo, bougez-moi mon pied. Mais avant de bouger, on va d'abord chiter. Mot de la fin pour se séparer pour aujourd'hui. Déjà, Nabandeko, Batali Biso de partout. Batala Biso dans mon Kilimo Bimba. N'habité Lubasuka pour mon Kolalilo, pour tout ce qu'il y a. Donc, Lubasuka, motivation encore pour nous ramener sur les ça la marque après. Heureusement, le Hembo, il y a kiff pour tout clore Nabiso, rubrique Nabiso Alelo. Ok, gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce moment encore. Merci beaucoup, Papa Daniel. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, la chaîne. Chantal Yanzambi. Chantal Yanzambi. Chantal Yanzambi. Ah, il y a maman. Et maman Chantal. Maman Chantal. Oh, maman Nangaï. J'espère qu'ils allaient diffuser la Bio News Télévision. Ouais, j'espère que. J'espère que vous avez biso maman. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment pour que pour nous monter maman là et puis pour nous soutenir biso à tout moment. Merci beaucoup na batonyo balandi biso. Merci na yo zoaki temps Rolanda biso. Utaki mega na yo Rolanda biso. Aujourd'hui vraiment temps na yo Zamba pambola yo. Zamba zong c'est belé. Nalinga kina sa la prière moko pona ndeko moko amoni biso tozoyemba aza na posa yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Omoni toza ba jeune tosangani ebele mais toponi nzela ya Yesu. Pourquoi Dieu nzamba lobi liboso na yo na teli o denzela nzela o emara lobiko na nzela o emara kufa mais le plus important eza nzela lobiko voilà nzela ya bomoi. Donc na vie tant ozobika il faut yeba que Dieu existe. Nangi motonyon so alinga yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Quand Dieu a aimé le monde, Bible dit il a donné son fils unique. Et ça pas si ko pesa o aza unique. Quand on parle de l'unique, c'est-à-dire bazami balé mi sa tuté. OK. Alaki unique amour na ye pour que ape sango pour na biso. Pour na muto nyonso konzimela Yesu azwa lobiko ya seko na seko. Akufate. Nzimela Yesu eza ba liwe eza ebele liwe eza ka tokota na cercueil okufi bele ba otambola bazada ya okufa spirituellement. Alors ndimela Yesu pour que ozwa lobiko ya solo. Et si ozo tie loboko na motema o répondre na sima maloba nanga loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Otangi kombo na yo lobi loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Ngai Jonathan Yafu. Ngai Daniel Lebika. Na ye liboso na yo. Na ye liboso na yo. Nandimi lelo yo za mokonzi na ngai. Nandimi lelo yo za mokonzi na ngai. Et puis na sepeli koyamba yo. Na sepeli koyamba yo. Lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Fanda kati na ngai ko banda lelo. Fanda kati na ngai ko banda lelo. Tambwisanga na ndenge o sepeli. Tambwisanga na ndenge o sepeli. Na tambola selon ngai moko te. Na tambola selon ngai moko te. Na kombo na Yesu. Na kombo na. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'équipe Adorons le Père. Merci. Merci beaucoup à mon frère Sir Naturel, notre batteur, le frère Benji, notre directeur à discipline, le frère Michel Moukouna, notre secrétaire. Yesusi Nazarana Braza, non papa? Yesusi Nazarana Braza, papa Alain. Papa Alain. Non, papa Alain a vu ça. Vraiment. Papa Alain. Et notre frère Jaster. Notre sœur Shekina Kati, DG, notre sœur Bobette, notre coordonnatrice, maman Bobette, ouais, la sœur Bethel Itela, notre frère Moïse, frère Moïse, Moïse Pila, mon frère Merveille Mathiela, mon frère Girens, ma sœur Grâce, ma sœur Belda, mon frère Koualo. Bien, Koualo. Koualo. Ok. Je pensais Oualo comme Koualo. Koualo base. Ok, ouais. Mon frère Johnny. Papa Johnny. Et derrière Kamia Kuna, nous avons pour Johnny. Chauffeur, Nabiso, chauffeur moro très spirituel. Vraiment. Rempli d'oxygen. Moyen Bilizous. Vraiment. Ah ouais.
Doza na frère Tichik, l'ingénieur. Donc c'est la famille. Doza pe na papa Daniel. Vraiment. Si ma caméra pe doza na frère Marcelo. En tout cas, c'est la famille. Zamba Pambola, surtout notre manager, le frère Doni Oumo. En tout cas, tu peux sur ma salutation à papa Daniel Kanozomona, na la sœur Adassa Madeleine et puis ma sœur Beli Mazoa. Donc, Batunion Smaola Nabiso, Zamba Pambola Bino, maman Emilie Polo, maman Amelia, maman Fatou Tabou, maman Chantal Yenge, maman prophétesse Gracenga, mon père spirituel, Jacob Kassenoué, na maman Langaï, maman Bibiche, et mon église Résurrection et mon père Dominique Ngoyi, et na maman Hélène. Na pesi bango nyonso bambote tolingi to bouger muke to telema na biso oui monsieur Céline na mais to 600 kara loyembo na bouge na ko bouger muke c'est to na to mega sanjolama. Voilà, mesdames et messieurs, ça définit pour aujourd'hui déjà. L'heure de séparation est arrivée. Vaut mieux la fin d'une chose qui est son commencement. On a fini vraiment. Mais le Yembo, ils ont mis ma biso vraiment à moi bouger et ça la biso bien. C'est parti. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe.
L'heure de séparation est arrivée, mais la fin d'une chose que son commencement, nous avons commencé, c'était pas déjà facile de le gérer. On a essayé un peu de voir avec la grande équipe de notre frère Jonathan Yanfou. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui. Vomet la fin d'une chose que son commencement. Merci d'être là pour nous, merci de nous accompagner, merci pour les abonnements, merci pour le partage, le like. Ça nous va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu ne revient pas avant qu'on se retrouve dans le prochain numéro pour parler d'autres rubriques, j'espère que vous avez déjà mouvementé avec la grande équipe et ça libisse bien. Donc le rendez-vous déjà, Yamalamou, donc avec le frère Jonathan et Pessami de partout, qui déjà annonce, ça libisse bien, vous allez toujours attentionné, motivé et ça libisse bien. Je disais si Dieu ne revient pas, tu es bye bye. Tu es bon, bye bye. Tu es au César? Non, il y a César, tu vraiment. Ok. On vous dit bye bye. Chantal Yanzambé TV, la chaîne qui nous informe.